pour le coup la sauce à bon makabana nae zamba bombe muto akomeka ye akutana na yo Jésus muto akomeka ku zala nzambe na bombo ngai oteka au nom de Jésus santé zonga na kombo na Yesu azongela ba activité na yo au nom de Jésus parce que yo nzambe papa le biba oba quelque part na bazaka jamais déçu zamba bombe biso to pona yo to ye pa ina parce que to kozala jamais déçu donc to dit Seigneur sala to dit nzambe papa sala soki o sali to yo biba ko sala mosala punda zamba bombe maladie mon côté à qui les bosso na zonga qui sans guérison zamba bikama papa ba benga ngo maladie mais yo benga on a comme guérison donc to biswa kemo parce que nzambe to tomboli yo to tomboli comme mon soso to tomboli kaka yo mosoto na nzambe parlez-moi plus au nom de Jésus-Christ amen. Vous filmez. Et voilà la famille, bonjour, bonsoir, ça dépend, il y a RO vraiment. Bozolanda émission Nabiso sur notre chaîne, Balobi notre chaîne, hein, la meilleure chaîne, Family Bota News TV. Et Balobi a vraiment beaucoup les kate, hein, et a beaucoup les kate, ils ont Family Bota. Balobi combat ya maman belle-fille quand il a patronne, voilà, vraiment, bande kolanga, na sekano lo que c'est que maman belle-fille a bibo filmé, nayebi bino oyebi ko atali asambela azosambela yebi nete ke bazofilme ye na suka monika batelefone ezosala sabiyoka bofilme mama mama bela nayebisi yo tika koza star ezalaka go apelengi nyonso yo ozosala mama bazofilme nyonso ozosala bazofilme yo wana nde koza star moni kistar kistar asolo mama yo oyeba te pour ceux qui baïb que tu as filmé et ça la problème yo ils ont un système ya ko bomba kaka nena filmé azo filmé ozo bati donc yo zo bonde no kuna mais ozo bati qui va filmer c'est ça être star vous avez vraiment artiste donc nyo so yo faut ils la étaler il faut to lobela voilà vous mona on peut biso te ko lobela parce que tu n'es pas n'importe qui. Ozomona, maman Belleville n'est pas n'importe qui. Une femme de prière, une femme combattante. Lelo vraiment aïe kota la ndeko na ye, Nana Botaï. Nana Botaï, azali petite sœur ya yana ye, babi petite sœur propre. Naïb Sabino, likambo nana sala, nulle part ailleurs. Nulle part bandekolanga ala qui savent vraiment que alinga Belleville est vrai et puis Belleville alinga kaépé de vrai et na batumsu na vie bazaka reconnaissante bazali et na batu bazaka reconnaissante pendant le binga inde na zaboy jamais mutu asalelanga bolambo ata kutongo yindi jamais nakoki ko ignorer jamais nakoki ko sala soki be non bazali yaluka banana botayi talaka mutu kwa nana botayi ninga lo ande ko loba na télévision mais ya na ya soki mama leki soki mwana na ya Gabi a changé penda esprit contre Belleville ba yebisi abina oyate aboya mais azaki na batu nyonso so ba Elia Gabi ya bande ko mais pour na Belleville nana bote aboya ko ya ozomona aboya ko ya bina oyate na oyate nga sina bali na aboya na ye alakisa niveau linga Belleville alakisa bolamo Belleville asala jamais akoki ozala ingrate pour na ndeko ne mama leki to musuku tu mama leki yango soki mwana ngo asalela eloko moko te ya malamu o Belleville asalela ye ya quand se le dise ya eza bato mususu omona bazala kutu plus que famille au moins mususu famille na baselo ate lote mais mutu moboye ya libanda wale kutu famille te lote mais aselo makamo ya minene koleka ozomona aselo makamo ya minene koleka elekela yo eza ba ki camaraderie mususu eleka kindeko omo pela camarade pa ndeko ko ndeko loku tomato ba oselo ekiri penza na ba ndeko mususu balingaka yo te mais wana pena lingo de tout son cœur
Et comme le passe, nous passe na ye, bazali. Bazali la famille. Alors, nana botaï, na lobango med fo alinga belle vie de vrai. Alinga belle vie de vrai. Et ça bateau, oh, biso le loyo, il faut to zalana bango bien. Yango mona ngaso likambanana, na yaka koloba. Neti ba makamene nge bima se to yaka koloba parce que alinga belle vie de vrai. So pas fingama, afingama pour la belle vie. Nana botaï so le ba sela ki ba guerre, ba finga kai wana ba sela ki kiri ba finga kai. C'est pour la belle vie. Alors pourquoi faut que l'homme be comme les biso to koloba? Non, il faut to koloba. Il faut te koloba pe te ko talise ke to linga kai biso famille bota. Nde ya linga mama na biso biso pe to linga kai. Muto azana mama na biso biso pe to zana e. Oh, azasuna mama na biso te to zane pété. C'est comme ça. C'est comme ça dans la vie. Moi na nyonso tango azana mama na e ba o ayebi ki bazalaka bien na mama na e azana bongo pe bien. Tango mutu moko ba ya manquer mama na e azana so bien te que soit la respect apesa ki yo. Pour toucher na mama na e. Et un des mots n'est pas belle vie. Moutou a causé bien la belle vie, tout ça n'est bien. Moutou a le loco décidé de bien dire la belle vie, en tout cas à Keinaï. Biso peut tout ça, c'est comme ça la vie. Oh, ils ont biso, ils ont primordial, ils ont maman la biso. Alors, les camoko ils ont comme un déco moko, ils ont proche la maman la biso. Oh, ils ont bien la maman la biso. Toya loba. Bah bien fait à boy, oh belle vie à Salaka. Bah bien fait à boy. Nana, ndé déjà belle vie ma colonne aza ko sepela. Aza ko sepela. Pour wana isa la patrona. Wa ma colonne wana c'est la patrona belle vie kandi. Tant wa chaka ma colonne a cha pambate. Ton pena biki na ke ko tala. Akindaka avec considération, avec amour, avec tout au azanango. Akindaka pour nous rendre visite pas ndikonaï. Et na batum sous le lot orgueil la tabango. Attendez quand on a pas attendez qu'on a problème jamais à okinde. Bolo baké ya film arablo ne pas mon été. Oboyo ki na vidéo ninga lobi. Do yemo kutu ada surprise ndé ba nena filma. Mukolo ndako yemo mta filmer. Ben via kangini mi sazo bondela ya bandeni ke ba filmer tala ce au niveau. Ozomona pour dire que ya lingane ba biloko te mais biso to sale la kango. To sale la kango pour te bi ka actrice. Il faut aussi là on encore bino boloba mais biso moto ebinde maman ekindi to c'est là kango oh akeka ko somba so elona supermarché to moni to ko filmer ye ya yebite to filmer wali ya musana biso photo filmer pour aza star a star na biso nyonso ko sala biso photo za image aye bate to image. Alors, il faut que le téléphone nene boté à filmer bongo. Après avoir que le main, alors botte le téléphone à nana, non, il y a nene, botte la tête. Alors botte la tête. Alors botte la ligne. Nene ça salim sana. C'est tout là que ça caca. Bah bien fait. Ce que qui y est mon copain ba filmer depuis chazo kota. Mais bon moni, ko filmer na tu wapi na prière, azo prier na yebi na été. En tout cas, la maman chérie Fanda, batika yo. Oza unique à son genre. Oyebi ko tia bato à l'aise. Oyebi ko considérer ndeko moko, quel que soit ba niveau koma nango. Mais oyebi ko considérer mutu. Bon nena zo dégager beauté wapi. Ebi na bungi nene. Nena koma so kitoko makasi boy. Po za ki da kitoko. Kitoko ne bakise misu makasi. Okapena la paix ya libala. Voilà, la femme légitime nana botaille. Yoka beauté. Mutazo bela mais avec beauté, teinture. Et bien nando ye bate ki zayi nabi. Mais oh nana muta publié. Mais oh zayi to yete. Donc a changé, je vous dis. La famille n'est pas so boza d'accord nanga to bino bomoni yango te. A changé totalement, vraiment senti que nana a changé. Beauté sous ma cache. Vraiment. Ola sara bolingo no pas belle vie. Ola sara vraiment bolingo no pas la patrona.
La patronne mpe alakisaka yango azongiselaki kaka sincère. Na vie fo ozala bon. So moto alingi yo de vrai oyebi ki alingaka nga. Et puis faut zongisela yango la famille. C'est toujours comme ça. Vraiment kitoko makasi. Mama na nga balobi tokota na kata filme na biso bapi traumatisme. Traumatisme nani aza traumatisé tomoni déjà nde papa bezaki kolakisaki kopresente papa Alain tomoni. Et pas banoko voilà. Film oyo eza kitoko moko na yebisi bino bozo raté. Bino baona bokoti te bozo raté film na biso bokota boke kotala film. Bokota bandeko na nga traumatisme ekolala wapi? Bomoni nde niveau ya vie yango ndenge echangeaka. Ekosuka boni na film oyo. Ekosuka boni. Baki présenté pa noko. Makambo nini ebombami na sima film oyo. Makambo nini ebombami na kata traumatisme oyo bandeko na nga na bino tokota chez Bellevue TV. Tokota na kata Bellevue TV. Toki ko découvrir na ba cette fois-ci na dolo baloba su mingi te. Tokota bino moko epoussé bino bokota na ko beta lisolo te. To beta ka lisolo na soka na fin de film esili. Mais boy, to senga na bino bokota. Bokota boki ko tala film na so niveau ezo kendele kitoko makasi. Yo non kota na kata Bellevue TV te beta ka Bellevue TV. Au moins la nyonso ekobima. Okotala ba leçon oyo ebimaka na kata chaîne wana. Biso bato topona kozala na kati ya Bellevue TV toyebi pourquoi topona toyebi pourquoi totala ba film na ba film mo kitoko elengi dozen esika okakola yango ti wana esika moto ko kilo ba kyo rien okaka ba canon na film avec des leçons ba leçons à vie ozomona ba leçons à vie bande kolanga oazola so niveau pe bato bazali niveau motema ya moto niveau nyonso. Ils en a quatre. Alors la famille, nous sommes là. Tous en a vraiment pour nabino. Tous en a pour encourager mon tout nion so alinga Bellevue quand il a patrona. À côté qui kotala. Bino ba obolinga biso vraiment tout signe na bino. Bo ki kota film na biso. Na kata chaîne na Bellevue TV traumatisme. Tout pesa traumatisme ba chance. Tout pesa on ba vébile. Tout c'est là pour moi chez bandi konanga s'il vous plaît. Tout l'obé la film na biso s'il vous plaît film mo kitoko makasi nga na ozi la film ani sila parce que ba leçon moko ye dégager wana non en tout cas bravo à toi Poutine bravo na équipe nyonso obo jouer vraiment nzamba pambola bino bravo na Presley moi na biso continue toujours ko pesa biso biboka kitoko babi mwana ya mama Bellevue oye moka zo former tala informatrice monene Bellevue quand il a patrona tel niveau zo formé par actrice basiana banan bauta baba Sylvie bauta ni part directement chez Bellevue TV tel ninga formé bango tande ba pesi makam artiste belé ba koko sala moti ba ko formé ba tuté et a joani mais pas formé à kokate mais la patronne tel niveau azo formé par artiste vraiment c'est une femme à féliciter donc aussi ngaka na gouvernement o tiela biso mama misu Tchaye penami soukane ba projet ne salama et qui est vraiment wawa. Tebi qui simba avec la grâce de Dieu. Maman Bellevue Candila patrona balobi la poutine de l'écriture. Nzambe apambola yo et puis to sing na nene botaille vraiment Nzambe abatela yo notre chœur. Nene botaille to lela au fort biso famille bota to linga ko tellement to lokwa yo linga maman la biso de vrai. Biso peut linga ko de vrai. Donc il vraiment ba bonne guérison à toi, on ne sait pas, et a bébé, et opération, et a ni on ne sait pas en tout cas. Nzambe abatté la yo ba bonne guérison kaka ndenge notre maman lobi, ba lobi e kangami likole kangami na se, vraiment prière na sali e kokisama ozongela ba activité na nyonso eleka malamu selon la volonté de Dieu. Et j'espère que
okozala malamu lokola maman na biso atie makolo ni wana parce que ça là c'est la servante de Dieu atie makolo na ye maman okomona vraiment nyonso ekozala malamu. En tout cas la famille na lela bino ya trop famille bota bo s'abonner bo partager bo liker kosala biso elengi makasi to lela bino nde bino bo lela biso nde biso pe to lela bino bino ba obolinga biso en tout cas vraiment bo limbisa biso et biso to linga bino kaka voilà na tiki bino to consommer film on se retrouve à la prochaine vidéo.